Salut la famille, bonjour, bonsoir. Mbote na bino nyoso o bolinga ka chaîne na biso. Ya famille Libota News TV, tope bino bolanda ka biso en tout cas mbote na bino partout où vous êtes dans le monde entier tope si bino mbote ya bino vraiment na dejamba. Allez la bino à trois pesi bino mbote bisika pi bozwami. La famille kaka le to message na yetsa bino tozan la pona bino to ya la pona repesa bino d'information à chaque fois soto memeli bino likambu. En tout cas faut to pesa bino ba suite po boye baka. Parce que vous avez mayele, tant les camo sur l'internet, tant au même les la famille, c'est très important. Il y a quoi qu'on peut s'acabino, ouais ils allaient bas suite ya makamunding les autres là parce que bolanda kabiso, vous appelez la posa boye ba évolution les cambo, moi comment qu'on nenge ezoleka parce que biso mtoye la rabino makambu, toza pas obligé à koye la rabino ba suite ya makambo là c'est très important. Alors la famille Naeli bino message oyo tope vidéo o bozo mona o ezo circuler bomoni ya Gabi na leader a Missy bomoni bango to yebi biso yo so makamia ezo leka sur internet o eza concernant Hans la duchesse ya Gabi to yebi ndenge ezo ko se passer alors vidéo o ya Gabi ayeko sala en tout cas la famille na ochela bino vidéo bolanda na yebi te na bato ebele musupe si balandi yango misupe peut-être balandi yango te mais non, la bino comme ça, pour la vidéo, et puis on se retrouve après. En plus, sans plus tarder, la famille n'a bino, en tout cas, famille Libota, tout un événement, balobi événement, ezaka moko. Le 29 mars, na 4 na showbuzz, balobi Belvi Kandi, azo offrir biso na cadre de 7e anniversaire, na ye, il y a 7e anniversaire, événement, na showbuzz, balobi spectacle à Mousouni. En tout cas, bozanga te, bozala toujours, et belé, tous les belé, pour consommer spectacle na biso tous allons vraiment et ça la biso qui toko makasi balobi famille Libota toujours en babi famille Libota en vie donc vous êtes toujours en vie en tout cas tout ça on a lombango et ça la biso qui toko makasi voilà la famille sans plus tarder dans roti qui la bino vraiment bon mekana kolanda bolanda babi to na spectacle appelé à Mousouni vraiment babi na Mousouni en tout cas famille Libota tous allons toujours la brancher et puis balobi to na ba film la na kata Belvi TV to na film la na Candy Star la famille to kende ko consommer ba film na biso to consommer film la so monene et puis mission de service na Candy Star monene et na Belvi TV plus la famille ceux qui peuvent la famille Libota solo en tout cas au kozanga te ko consommer ba film wana et ko sala biso elengi na ye vraiment na lombangu ka pour la kopesa bino message to pe vidéo au coacher la bino par rapport à vidéo to yela ki bino liboso to me kapé kopesa bino suite ya makambo ndenge zo kendele suite ya makambo ndenge komi comme ça boyeba ndenge ni likambo e bandaki na ndenge ni komi na ndenge ni suki yango moni moya vraiment na sala analyse exacte en tout cas la famille sans plus tarder nazo tira bino bola la vidéo et puis on se retrouve après. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete 7 ans ya Belvi TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui toi muto senga pardon te à part nzambe mais ya Gabi useki président Hans pardon la sengi pena pardon ali misangai nanga libisa président Hans Luzo osalaki nini kasaki mabiti liloba ka ete ya yo en plus aux nos comédiens na lekana comédie président Hans Luzo na mema poto Hans Luzo nani Hans
Luzolo. Et pas non partout. Nazula visa. Luzolo. Nani? Luzolo. Pardon, Tokati. Voilà la famille, on a vraiment Bolandi à Gabi a sengi un pardon. A sengi pardon. Pourquoi Gabi lelo andimi quoi ko senga pardon? Ya Gabi a sengi pardon parce que a vu mon lungue chaleur, je vous dis, au côté ko imaginer té. Ya Gabi a vu ba message, a vu ba appel au batu nyonso, ba condamné voire même ba ta famille malgré yo kakalete mais au moins cette fois-ci a yoki andimi ko ça la paix mission a senga un pardon. Ya na vie balobi mato eleka mutu te na vie baka kosimilier na vie faut koyeba kosenga pardon na vie faut kozala reconnaissance, c'est très important ozomona biso to betelo maboko quand même na likambo osali po na ansi ya Gabi to betelo maboko po osali bien ndengo sengi ata ans pardon so batu mso ko karate mais au moins pas ans ndengo sengi pardon to betelo maboko ozomona to betelo maboko boyende zalaka oza tellement maloba mabe ozo yeba te tanso ba porte mususu ya vie na yo ozo fongola ba porte moko boye ozo yeba te to mususu ngo ke no pilo na vie mais ba porte ozo fongola ka eza danger pour na yo eza vraiment danger ozomona la famille a vu tellement mulunge ba benge ba lobeli ba kokai koloba na ye ba to mususu ba bimi na ba la télévision te mais ba sali en privé, je vous dis. Ba salon en privé ba lobelia Gabi azu pena ba message na bato tom sous o ba tindela ke moi quelque chose na bato tom sous ba sunga ka ndebo moni et pousser à Gabi à ça la vidéo a senga ans pardon alors to lo ba likambo yo na tina to sala ka makambu po na motema to sala makambu te po mokilie mona sala makambu na motema. Ozo comprendre, oye kosenga pardon eza na motema eza teke parce que bato bakabela kayo, bafano bakabela kayo, o peut-être bakabela pe bayebi ki bafana ans bakabela to bato belé. Ba moni arto sali réaction te meza ki ma be bato ba yena ba réaction ma ba vers yo ba bengio, o moni ke moi ezate tika kaka na similier, tika kana osenga pardon. Botala attitude ya Gabi na émission o asali na miss. Botala on dirait mutu moko muta soni on dirait mutu moko za muta soni on dirait mutu moko lo baraté pour vous dire que est choqué ya eza makamsu ba lexango boité eza makamsu ko sa na vie motema no ezo suka yo ezo soyo ozo comprendre ezo so pe no tala pa bola mo eleke belé okokito bi ozo mona a kokite mo kabi non penza en tout cas et les kate tika kana ya sa vidéo o senti que muta o sa la vidéo azo seka ko seka ya muta ko ina vélo ozomona ko seka muta ko ina vélo na bunga ki na sala ki boy pour vous dire tombe le kana télévision na loba mingi tombe le kana télévision to ba chela bino micro ana na ebité so micro ba chela bino so ki kana ba question moko boy oyo e connecta bino so pe kana ba kisie. Oui, c'est la question devant micro, on a des journalistes, on a créé un problème, on a créé une polémique. Il faut répondre. Je me pose vraiment beaucoup de questions dans les campagnes Italie, ceux qui battent les micro, comédiens. Les comédiens, c'est respecté. Nami tout na question belé. Pour degré pour perdre la habité. Bota la pena na kacha ndaku ya Gabi so pena ndaku ya Gabi so pena ndaku ya Miss so pena je sais pas mais j'espère que là a Miss ndaku luka ya Gabi bota la ba sérieux o ya Gabi azo ça est-ce que vraiment devant la télé ndinga le kala be monsieur est-ce que Gabi azala boité bomoni o eza ko seka ya mutako ina vélo ko seka mutako ina vélo mais enfin quand même o mi kiti so sengi pardon. Enfin, au Seigneur ta ansango pardon. Parce que tu belé baza oyo ko senga pardon. Mais le ko le reconnaître que en ce moment ta mémoire la poto. On dit mais au Seigneur pardon. Eza bien. Eza bien. Mais senga ngo pe dans la motema, no uta na motema ko senga ngo te pa tindi yo. Ko senga ngo te po kaka ansa mona ke mais sala ngo na motema. Sala ngo na motema. Et puis là, on a le bapon à ans. Au moins, ma campagne est autour de l'Obayango. Bon, les maratés, ko sa bolam, po mutumo bosa ki bolam, azen gras.
s'il vous plaît ba comédien na biso bolemba te bolemba na bino te continuer toujours kosala malamu parce que nzambe nde moto afutaka motu tozela te bata mokili bafuta biso bata mokili bafuta biso kaka mabe bata mokili bafuta biso kaka monnaie de singe donc tokipa bata mokili te tosala bolamu mpona nzambe tosala bolamu mpona likolo tosala bolamu mpona bato asete yo ntango osali na yo zela récompense no pa nzambe ozo comprendre wana vraiment eza message na nga na opesa pa président Hans et puis epa bacomédien mosusu bazosala bolamu totala mpe belvi baolobela ye lelo belvi sija mokeri atopesa bato bondime te ye fo asala bolamu mama belvi continue kosala bolamu kolanda mokili te kolanda mokili te to mosusu kopomba mo ozopomba nzambe aotala bolamu na yo kolanda mokili te naloba conseil o maître fois kolanda bato mokili te eza voix oyo nzambe apesi yo eza voix oyo nzambe to mosusu azosala elobi kamwa so lelo oyo okangi yango yaya oyebi te ndeni okokanga bachance na yo yango wana ntango toosala bolamu so toosala yango mpona bato te toosala yango mpona nzambe oregrete lo te mais so tosala babolamu bosaleli mutu ozela récompense nango yango esalaka ke ntango tozwa badéception epesaka biso pasi alors tosala yango juste mpona nzambe tosala yango mpona bato ya mokili te parce que moto ya mokili décevoir yo kaka la famille ozo comprendre décevoir yo en tout cas esengaki na nga na ya na video oyo parce que toyelaki bino video ya makambo ndenge ezoleka natielaki bino bamessage oyo ya Gabi alobaki par rapport ya Hans na ndeko na biso la duchesse malgré asengi Hans parce que Hans nde asala ye bolamu asengi la duchesse te parce que la duchesse asala mpo na ye la duchesse asala ye bolamu te mo asengi pardon exact l'ingratitude ya bata mokili donc aponi meka Hans mais asali mpe moninga mosusu mabe na même moment parce que tolobi ya likambo oyo babiro abimisaki abengaki Hans PD mais aza incapable ya kosenga la duchesse pardon asenga Hans. Donc c'est ça la vie c'est toujours comme ça. Alors comédien na biso en tout cas eza pasi eza vraiment pasi nzamba sunga bino na ndenge bokendela nango mais biso esa biso pasi biso tolinga théâtre et ça biso vraiment pasi ya Gabi changer de vrai sans vous mentir.